Francesco Bolingo, Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment. La Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont Bundela Mboka, vraiment, tu es un patriote. Ekolo ya yote, moye ezate obundela yango. Mwana Congo, telemisa minduki obundela Congo. Tala mungunya na yo, Kombo na ye, Joseph Kabila, Kabange, Kagame, Yedo Koboba ye. Tous les combattants, awana poto, botele mato bundela Congo. Bakombata na biso, ingeta to bundela Congo na biso. Please, mobali ya tembe, bundela Congo. Tata, please, mobali ya tembe, bundela Congo. Voici Bolingo, abundeli Congo. Ingeta, pona ba kombata nyoso oya Congo. Toulouse, Marseille, Paname, Lyon. Biso nyoso ana France, tozo lela to bundela Congo. Mami, to bundela Congo. Mami, biso to bundela Congo mami, to bundela Congo. Francis Bolingo, Moutamoki, mais aujourd'hui moi j'ai fait la bichot. Comment pas? Tout sur la montée. Il y a des Lutumba. Merci. Et c'est en tout le Guinée avec des danseuses super extra. Je ne connais pas leur prénom, mais elles sont là pour moi. C'est ma première parole que je voulais dire d'abord avant de commencer notre show. Même le Congo. Donc, vous avez papa, Boyeli et Sigamouti. Donc, moi, ça m'a appelé pour m'appeler. Et puis, c'est sur ma place, c'est le doté de ma légo. Donc, le bichon de tout le dit, doté de lui pour la papa et ma mère, pas de la plus fine à Béni. Mais tout le monde a pas mal voté par le droit. Donc, on a besoin de marcher et d'aller à Toulouse, merci, bonne soirée. Mais comment ça va être pour moi? Merci pour la parole que tu Voilà, peuple congolais, quand on est au Lubaki, il faut que bana ingeta to koma vima na kati bisika na kati Toulouse awa. Dès bande comme sous balubaki matanga papa wemba donc etanki biso pe bana mboka to koma kifema donc bauti comme na kaka ndena zuba image na salle bon tant mususu boyoki sonte ndeko na biso ndeka pesi message tant mususu boyoka ka bien te bo comprendre zalaki salle donc moi makelele yango vraiment to sali vidéo oyo pour te expliquer bino bien donc ndete za boye tant bango o bazoli la papa wemba wana c'est bien bozoli la papa wemba mais papa wemba déjà kufi déjà donc bobo sanate makambo so le kana mboka na biso ndenge bazo buma batu Isa bien bozo sepela mais bobo le pe bato bazali ko kufa mwana bilaka olobini nani na sepeli mwana msana ngozo sala vraiment o nyoso tozo bunda pona bande kona biso bazo kufa donc peuple congolais mbote na bino surtout le bisika nesu bozo mana ngonga nesu botala image oyo ndeko na biso bolingo yaki koza biso tozalaki awa na kati ya Toulouse message carte opesa bino toyaki pona ndenge bandeko basalaki matanga popo na papa yamba biso pe tozosenga pe awa pe na Toulouse tout ça la grande marche pe eleka pe donc mboka mobimba uta partout et qui tena kata Toulouse tout ça la marche donc devoir que tout ça les bana beni bandeko no surtout
botambola, tous allez toujours soudés. Donc merci vraiment Francisco Bolingo. Merci à tous les combattants bazala qui nabiso. Donc malgré bon monde à image les arabiens donc merci à Ming Francisco Bolingo. Donc voilà quoi, tu as biso mon côté, tu as biso mi balete pas tam so ba mona tu as mi ba na vidéo donc tu sais belé ba misusu ba tamakasi donc tu yebi to bomba ba to bimsa bango te donc ba bombi bilongi na bango mais tu sais belé tu as biso mi balé kate donc ingeta et bino bato bazoli ngabo continuer kaka na sima papa Wemba bozo mayele parce que bobotika to le la bato bazo kufana tamboka déjà silagi mais toujours comprendre toujours demander à tous les parents de se réveiller vraiment c'est bien beau de pleurer notre artiste mais il faut vraiment pleurer vraiment les enfants au moment bazar vraiment plus cher que notre grand artiste qui est mort. Donc vraiment merci vraiment à tout le monde. En tout cas merci mais étant qui combattant au Bundi Lamboka moi message kana bana kini vraiment. Message vraiment pour na bana kini na CPL vraiment na pas la marche vraiment besoin qui initiative na bo sali yango vraiment to continuer toujours na marche on a ici la té to linga toujours munguna o ya na kati ya mboka na biso alongwa parce que pour toujours la liberté. Biso bande ko na bino to na besoin to zonga to zala na bino to vanda na bino to zala na bino donc to lingi to zala na bino to vivre na bino. Ah ouais déjà c'est bon donc on est tous à la pour na bino peut ça la pour na biso tous à ensemble donc félicitations beau marché to benga na monguna ingeta vraiment message na nga yango na monguna voilà bana kindi kaka ndenge ndeko na nga uti ko lobanga pe na ngina bakisa kaka en tout cas bana kindi la façon bimela ki vraiment ceux qui vont continuer ko bimaka bongo na ndenge baso bon bandeko na biso na kata ya beni wana na Goma na Kivu bo bimaka bongo ekozala bien vraiment bo banga ba Rwanda baza bapaya ba Rwanda ba yena kata mboka na biso pona ba lalisa bino donc bo banga bango te bongoni ana poto na bana 6 ans 10 ans 9 ans 3 ans bana poto ba telemi ba sali ba vidéo o mona ki yango take na site nanga ko mona ngo bana miki ba telemi ana kata poto donc bino pe ko na bo telema bo banga ba maya moto te donc ingeta to sans ingeta Francisco Bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre yo